Colis et commis. Oui, Olga Kabelo, merci. Suki nanga eye, bakabelo nanga eye. Oh, 366 yango eye. Donc nanango. Et puis oyo pe lisusu ya Olga Kabelo kaka. Et donc on a les gens fort Olga Kabelo, merci. Et kasi kono na bongisi yango te, donc na bongisi yango sima. Juste kaka répondre yebisa bino bato bozo banga ko somba. Bo somba Olga Kabelo ana ba Kabelo ya original. Donc je m'appelle Kabelo ezo ya, yo mo m'appelle no vrai Kabelo. Donc za na patience Kabelo ne kokoma. Et là comment on se pena Olga Kabelo azana gentillesse moko. Non. Mami continue bon ko changer te dozara bongo. Do tikara bongo. Donc nga nazu Kabelo ngai. Ngai na osepela ete bandi. Mama Olga Kabelo kolina ye ekomaka. Ezate keneti ba misusu. Même kaka boulanger ya pene. Bisika sombaka lipa tous les jours. Mais banda komanda ki Kabelo. Yazo kende ko somba lipa. Mais boulanger faut tunake tout le temps. Wapi Kabelo ngo. Oyo nazo baksate. Nazo longola. Ebele kutu. Pambate Olga Kabelo. Ya ye Kabelo ekomaka. Ebando koma leloti. Oyo pe eza exemple ya liboso te. Eza pe témoignage ya liboso te. Bien sûr, bino ba misusu. Bokomona ngo mbala liboso. Mais eza témoignage ya liboso te. Pa ya Olga Kabelo ekomaka. Na yebi bino bokanisi ke papa Robo ozoloba kaka pona koloba. Po olie mbongo. Bon, côté mbongo, bien sûr, nazolia mbongo. Menga naliaka mbongo masumu te. Nalia mbongo na yakoloba lukuta. Sans effet. Wana panangai te. Mais oyo eza ya solo. Karton wana eza ya poste. Bomoni témoignage nini ya lokuta. Oyo muta komandaki loko. N'Australie et comité. Est-ce que yo batu boni o yebi batekaka biloko basale commande Australie amela mutu mbongo te. Olga Kabelo ye amelaka te. Olga Kabelo apesaka pe ya fote. Atindaka vraiment retour ezalaka te. Oyo nyonso azwaka yango asepelaka. Banda 2017 kilelo 2020. Bien sûr, erreur esalamaka na mutu nyonso. Mais Olga Kabelo kilelo aza zéro faute. Zéro faute. Koleka même ba izine oyo bosombelaka bilamba. Nakosi bizine bosombelaka bakiti. Moko esalaka erreur. Bozongisi eye basengi bino pardon. Bo comprenaka bango. Faut comprendre bango pe po erreur po esalama kaka na muto yo azotinda biloko panda inane. Mais Olga Kabelo atindi pendant 3 ans sans erreur, sans faute. S'occuper poste ne kokoma na mwa retard akoyebisa yo. Akoloba no mikolo yo lokola batu bazaboye confiné et kokozwa retard. Pona boye. Il s'agit landaka kaka ba vidéo na ye, na site na ye, na page na ye ya Olga Mokonza Kabelo de okozwa benfo. S'occuper kuno zala kidiba o l'équipe papa Robo. Oyoki akoloba yango pe bolanda. Soki na koloba yango parce que ezali pona kobongisa bino. Po ezo bongisa bino pe eza kokoma sérieux. Orie okende tunaka camarade na yo. Bakabela bien na kosula yango wapi. Ye akamata kende kosaka yo. Oh zela. Pesa mbongo na sombela yo. Sima bakeseli yo prix 3 fois. Apesi yo. Yo po komo kanisake camarade ya confiance. Ayela ko Kabelo. Eutaka en direct. Nzoka. Azyango kaka pa Olga Kabelo. Yango wana. Yo leka yo moko direct. Pa ya Olga Kabelo. Benga ye na numero oya ye. Kuna mbala moko. Ako yamba yo. Soko ya yambi yo te. Tika message na WhatsApp. Koma atangaka tous les messages. Telefone wana ezali. Pona ya ye. Eza pona
bakabelo oyo ya ye ezali mpona mosala na ye yango wana bomoni koli ekomi yango oyo ekomaka tout le temps bosomba pa ya kabelo tozomona bato baza kobima ebele me baoyo babimaki liboso baoyo bayi na bamosaka bozomona bango te mpo bakokoka te bakoka memi oyo Pamela bimisaki oyo bamosaka memi Pamela yi moko po azwa mosaka komandaki na muto bazalaka na ye me fo asala 2 mois 3 mois azozwa yango te mazomona ye alors sikoyo oya Olga omoni ye te kaka obengi okomi mbala moko ekomi kanisa bato oyo bayaki na nsima ntango Olga Kabelo atiki kosala na Cynthia Kapashi baye koremplace bakanisaki ke bakokoka makambo ya Olga Kabelo. Cynthia Kapashi abandi tous les commandes zéro bongo basuki apesaki bato pasi bamoni na mutu biloko ekoti na suki yango bongo ntango basukolaki yango matiti ya kokoti soki ya kokoti wi ya kokoti o basalelaka brosse vomi esala yango nde Kabelo ke oyo bango balataki nakanisa mutu wana bunga mbala moko alingaki ya remplacer pa ya Kapashi kopesa bapesela ye publicité ndenge bapesa ya Olga Kabelo nzoka pa ya Olga Kabelo eza publicité te eza nde mosala soki biso tozoloba ba Irene Masiandoki bazoloba Karine Mokonzi oyo apesa numéro 1 ya ba pib ya Olga Kabelo ezali parce que ezali biloko ya vrai ezali biloko ya solo ezali ba commande oyo ekomaka aza mutu moko sérieuse oyo même bakonzi basi ya bakonzi bazolata Olga Kabelo basi ya bakonzi ya niveau minene ya ba pays ebele pays moko te alors Olga Kabelo commande ezokoma bato bazo déplacer voiture naissance ebele koleka prix ya bakabelo mais po baya kosomba kaka Kabelo bamema ngo mbala moko na maboko ke komaka na poste po mokonzi alingi bazwa ngo na maboko nyonso wana Olga Kabelo ya ye ekomaka pe esalaka elengi na mitu ndeko mwasi azwi Kabelo ameki ayoki sentiment asimbi carton abombi na carton aza nango moko te ekomaka sikoyo alakisi susu ekomi mingi pe ekomaka balakisaka te parce que balingi ntango mosusu babomba bilongi na bango babomba sekele na bango parce que balingi babimaka kitoko me bobomba sekele te pamba te pa ya Olga Kabelo modele ya bakabelo ezali oyo ekorenie ezali oyo ekorenie na 2021 2022 ye deja aza na komanda yango aza deja na biloko yango soki bomoni azolakisa oyo bino bozosepela bokanisa te oyo ekobima na 2022 aza deja nango te to na 2021 po 2022 akokozala nango na catalogue mais na 2021 ayebi d'avance oyo ezorenie sikoyo ekokoma ti ba 2025 oyo pe misusu ebima kala eloba ye moko Olga Kabelo esilaka te po eza na bakabelo esilaka te de génération en génération bien sûr mikolo oyo ezorenie mingi ya mikuse surtout soki eza na bacoiffe osali yango yo moko coiffe ya les années 70 ya les années 70 ezopesa susu elengi me bakabelo nyonso oyo ya Olga Kabelo eza nde bakabelo oyo ebongisaka eza nde bakabelo oyo ereniaka ata oyo ya mikuse ezodondwa mikolo oyo alors Olga Kabelo aza nango mpe ya bamodele nyonso ye mutu ya liboso aza nango ye mutu ya liboso bayebi ye na bakabelo bisika ewutaka Olga Kabelo ye azali oyo penza asalaka mosala wana na ndenge ya kosepelisa liboso bino bakliya na ye avant asepelisa poste oui po poste pe sepelaka na ye bokoko ya na bakoli
me ye soko ye kaka Madame Olga leka mbala moko. Yo nde na poste tozokotisa mbongo. Yo nde na poste tozomona ba réclamation te kolie bungaki kolie zongi. Oui, oui. Yango wana bozala toujours na Olga Kabelo. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.